Bonjour bana na Nzambe, bonjour peuple de Dieu. Naya kopesa bino explication ya ndoto, ya bandoto mibale nazopesa bino. Merci Saint-Esprit oyo asungi lisusu ngai kopesa ngai explication ya bandoto mususu. Ezali lelo kopesa nazali kopesa na bino lisusu explication bandoto mususu oyo Saint-Esprit aleki na kosunga ngai pe kolimbolela ngai signification bandoto oyo biso bato tolotaka, oyo yo lotaka, oyo ngai nalotaka to comprenaka te po totoyeba kobondela mpona bandoto wana, po totoyeba kosexpositionne mpona bandoto wana. Boyei malamu na baoyo bazali ya sika na kati na chaîne oyo ya bino mwana mosala na tata Nzambe na komba mama Elaja Nathalie. Boyei malamu oyo ezali 3e video ya mokona lelo, explication ya bandoto. Bandoto oyo nalota yango kala, nalota yango mingi, nazali kolota bandoto oyo mingi, nali kolota yango mingi. Kolota bandoto yango eza ndenge nini? Bolandanga malamu oyo ezali révélation oyo nga nayebaki te pe kosunga mwana Nzambe moko. Peut-être yo ozali na ka wana olotaka yango okomponaka ndoto wana te. Délivrance pe révélation eye mpona korévele biso to bakoprie po te Nzambe akangola biso. Ndoto wana nalotaka yango na kati na mutuka. Soko ozali kolota ndoto na kati na mutuka, ozali kokende na mutuka oyebi ke non, par exemple nazali kopesa exemple po te bo comprendre. Ngai navandi na Manchester, natie essence na voiture na ngai, nakoti na motowe, bien nakoti na autoroute mpona bandeko na biso ya France, ya ba Belgique, ya bandeko mosusu balobaka anglais te. Okoti na autoroute na bino, outi na mboka songolo po ke na mboka songolo, na kati wana oyebi ke non, ngai nazouta na Manchester, nazokende na Belgique na mutuka na nzela ya mai. Mais lero komaka na kadi na quelque part okumbi mutuko tambo conduit oyebi ke no fo koma na Belgique. Mais yo suka kaka na France, osuka kaka na France. Biso comme na France mutu soit mutu ke kufi. Mais mo ko bika il fallait kina koma kuna na Belgique mo komité. So bandoto ale répéter la kayo. Na ndenge lo lenge mususu. Ozali ko ke na nzelo tambela kana nzelo bike no neti na wuti na bandal nazoketi na victoire. Mais okomi na bandal okoma na victoire te osuka kaka na nzela. Na lolenge mususu la kisini. Bien ozui avion. Obi ke no na kati na avion o na wuti na avion o nazo wuta awa nazokende na France. Mais yo komaka na France te. Osuka kaka soki ka bomati avion komi likolo avion koi, avion komi likolo na nzela avion koi. Mais destination en France okomaka te, destination ya victoire okomaka te, destination no fali kokende na Belgique kuno okomaka te. Ndoto wana elakisi nini? Ozali kokende na kati na mutuka okomaka na yo moko bikeno nazali kokende na Belgique soit nazali kokende na France. Mais yo okomaka kaka quelque part na katikati osuki mutuka ekufu bien mutuka ezotambola lisusu te. Tout simplement ndoto one la kile ezali ba attaque spirituelle na kati na bomoi na yo, na kati na vie na yo, que non bati yo blocage. Ezali blocage o koma na place oyo Nzambe alingaki okoma akomisa ote. Mais yo moko na kati noza na kata ndoto mi fallait kina koma na place wana, me ozo mona ke non ozo koma te na place wana, osuka ka toujours na nzela, osuka ka toujours na nzela. Ezali mukibo ndoki, ezali kibo banvutation ya muini satana alingi te ke non okoma na place Nzamba bongisa ki okoma. Yo moto olotaka ndoto okendaka na nzela osuka ka na nzela, voiture freinaka na nzela, esprit à freinage, esprit à blocage. Et ça nous permet au koma bien atteindre objectif ya vie na yo. Et ça nous permet au atteindre objectif ya nzela na yo. Ya eloko na osongolo. Yo mona ka okenda na nzela osukaka. Okenda na nzela osukaka. Okenda na nzela osukaka. Ezala na mai, ezala na nzela makolo, ezala na kati na voiture, ezala na kati na avion. Bien avion kufaka na nzela ekoi. Okufite me avion koi. Bien voiture et baby na nzela, voiture stoppée. Bien kozo tambo la place yango okomi nzela ekangami. Esprit à blocage, esprit à freinage na kati na vie na yo. O ezalaki explication ya ndoto soko zali ko ke na nzela obi ke non ozo ke na mboka na me ozo mona ka ke non voiture ekufelo na nzela. Yo moko bi ke non il fallait na koma bien balenier de kufelo na nzela. Yo moko bi ke non il fallait ki na koma na mboka songolo. Mais yo koma kate ezali tout simplement esprit ya blocage ya bondo ki na vie na yo. Esprit ya échec na kati na vie na yo.
balingi te okoma na destination na yo, balingi te moyina lingi te ke non okoma na mais l'air yo zakanaka omona pe sali o passe il fallait qu'il na koma il fallait qu'il mais okoma kate ndoto wana elakisi esprit ya blocage, esprit ya échec. Moyina lingi te ke non okoma na destination na yo yango olotaka bandoto wana okendaka obandaka likambo esukaka na nzela. C'est tout simplement ezali kibondoki, esprit ya invitation ya mabe, blocage ya échec na vie na yo o ezalaki bolamu na tata Nzambe pour explication ya ndoto oyo. Nzamba pambola biso, Nzamba pambola moko na bino, Nzamba sala bino bolamu. Tikete Saint-Esprit asosolisa bino message o na kati na mozindo. Nazo kota avana kota bolimbisanga na deuxième ndoto na nyoso te silaka na prière. Bobanda ko bebisa yango, bobanda ko boma milimo, ce sont des esprits. Ezali milimo lingite no okoma na place Nzamba bongisa ki okoma. Ezali bandoki balingite yokoma na place ce sont des esprits ya blocage échec. Balinga ka bamona otourna kaka na rond point. Otourna kaka na roundabout. Ozo tourner kaka wana. To boya yango na ne oyo mwana Nzambe nyoso tu boya mulimo wana ya koturnaka na roundabout ya koturnaka na rond point zwanzela na okendeti na destination na okoma boya yango na kombo na Yesu Kristo Masia bokota na ba prière bobo ya milimo wana ezaki bondoki eza ba invitation balingi tout simplement okoma na destination na yote yango omono ozotamba na voiture esuki wana yomoko il fallait qu'il na koma kuno ozoke na makolo osuki wa il fallait qu'il na koma kuna na comité ozoke na vio be na bateau yomoko ibike na kati no fallait qu'il ozoke ndokoma na Belgique mo comité mais bandoto no lota kango mingi ezaki bondoki ba invitation esprit ya mabe elingi te ke yo okoma na place Nzamba bongisa pamba te moko bi lelo zali ko ke na France ozoke selo koma malamu lelo zali ko ke ndokoma na Belgique be na kato ke na victoire ozoke ndokuna po kusomba eloko be sa eloko moko malamu eza kuna liboso na mais moyina ko sala ba blocage ozo mona ozotamba na mutuka kufi ezoke ndi lisusu te mais na kati yo bi ke no bolimbisanga mais na kati no moko bi ke no mulimo ezolo ba fallait que na olota akako suka kana nzela. Blocage et l'échec. Bana Nzambe ozaki bolamu na tata Nzambe. Bo partager moi na Nzambe moko na moko wa bunda na pasi ya ndoto ya boy ayeba ko bonda tata Nzambe nyoso tu wana esilaka na ba prière. Na prière na moko banda bonda eke na kosila Nzambe okangola o. Ndoto ya mibale explication ndoto ya mibale. Nzambe na lola zwa bolamu asala bolamu. Wana nga moko na banda ya kolota yango. Ngai moko na zolota na kansa ba oba vandi bolimbisanga na bande ko mususu bavana bamboka libanda banyama moko tozana bango en Angleterre ba escargot bazabe escargot bazala mitakala nga benga babenga ngo ba slog babenga ka banyama na ba slog bazabe escargot moko bazaka na poso te batambola mingi ana na Angleterre ebele bazaka pende bele salite pe ankele na yoka bango kele na ebite soki na bamboka mususu kuna babenga ngoni bazabe escargot o baza pena plaboy slog baza pena plaboy na ebite bolimbisanga na ta soki na omona image nango ana laksa bandeko mususu slog bolimbisanga 1 minute na talango na Google na luka image ya slog po bomona slog loko nanga na oloba slog voilà toki no luka image ya slog awa boto bolimbisanga bandeko pona bandeko voilà slog eza banyama oyo bambembe o bazalaka mitakala baza ana UK bele penza voilà o slog message ezali pona banyama oyo eza pasi pe mawa mingi satana zana ba stratégie ndenge bele pona ko bouleverser mitu na biso bana Nzambe poto comprendre ete ngana zali kolota banyama oyo omona komona nyama oyo akanga milinga awa no lote pona boke loko salite bo mwana lote naka loko salite bo na obwaka mais tata Nzambe nyama ngo ona zo lotaka mikolo no toza kanga na loto ngo bambala ebele bana Nzambe za pe passe pe mawa Satan azana ba je moko pona kosaka na biso bana Nzambe azo utiliser kaka eloko Nzambe akela
nyama oyo nzambe mutakela nyama oyo. Nyama oyo tomoni awa nzambe mutakela nyama oyo slog oyo. Ba nyama oyo mitakala oyo nzambe mutakela bango. Nzambe mutakela ba nyama oyo. Satan akela eloko moko te. Satan akela eloko moko te na sena moyo. Na lota kaka nyama oyo azokanga manga mwana osa bwaki na sali na bwaki. Eko muko mususu na ekola na butu nazolota musimi etungisa kinga makasi kaka na seo na nini wana lamuki na bandi kubonda makasi te na lalika likola mbetu nazobonda na kati na ngai. Oh Saint-Esprit zwa lokoma sanjoli. Saint-Esprit zwa lokoma san. Na ebite isoki olota ka nyama nini. Na ebite soko olota ka pe nyama oyo. Na ebite soko olota ka kameleon. Na ebite soko olota ka nyama nini o atambola ka malembe. Nyama nyonso tu nyama oyo olota ka tambola ka malembe akangami yo na nzoto. Bia zali kolanda yo. Esprit à freinage. Balingi te ke vie na yo accéléré ndenge sengeli. Na limbola Saint-Esprit sunganga bana nzambe ba comprendre. Na limbola ngo lenge nini? Kolota ka nyama oya tambola ka malembe. Kolota ka nyama oya tambola malembe. Bi mona ka nyama na kati na ndako na yo. Bi soit to mona kina motuka na yo. Soit to lota ka nyama wana akangami yo ni lamba. Soit to lota ka nyama wana azali ko tambola na nzela na yo azali ko tambola. Ezali esprit moko ke makambo na onyo soto ko sala tambola na lolenge fale pa tambola. Makambo no to ko sala tambola na ndenge moko ya malembe. Na pese exemple moko polele Saint-Esprit sungangai. Ezalaka yo tanga na classe. Professeur azali ko expliquer ma matière. Ba maninga bazali kozwa basa na accélération ya mutu ya ko comprendre matière mais yo pour comprendre matière wana memao inane. C'est ça le slogan. Yango wana de message wana Satan ati. Donc mulimo moko makambo na etambola kaka malembe. Biba ko pesa o musala baninga bazokende ko luka misala boko kotsa ba save ya baninga ba ko répondre bango mbango ya yo ba répondre ngo mbango te ta aussi pe ba répondre te c'est ça ezali esprit ya malembe esprit moko ya mabe ke no makambo na etambola te bio sele loko moko bo lere bazali ko futa baninga mbo yo ba futa ka mbongo no kaka na suka après une année après 6 mois. Yo defi saka batu biloko lero zo pesa basu biloko olie baninga leba ko futa baninga mbango ya yo ba futa ka mbango te mulimo eloko o nana tiango satana pona ko nuire biso bana nzambe nana te biloko na surtout satana pona ko nuire biso bana nzambe akoti si esprit na kati ya nyama oyo et Saint-Esprit azali ko sosolisa biso ango o ezalaki bolamu na tata nzambe. Oloni biloko na oliebi ma vitesse fallait ndenge be biloko no ezwa kata pona kobota donc makambo na ezwa kata pona ekende ko kisama na ndenge o fallait ko kisama oko luka loko yo biloko no to luka moka na pasi obunda ka pona ko zamba biloko no to mulimo ya slog balingi vi na yo ekende ifale ekende ndenge lo lenge fallait tambola te. Banani batu na Satan batu na soloko. Banani tout autour ya batu na yo. Banani nakati na famille na yo. Nakati na musala, nakati na communauté, ti nakati na ba église. Baso boake la batu wa maloba ya mabe. Ko boake la batu milimo banyama moko bo. Poto bonga te pona ko nuire milimo na bana nzambe. Bana nzambe to fungola miso. Leto telema pour partager bolam o. Nzambe amona ka bapasi na biso. Nzambe amona ka ndengo zali ko tamo zali ko mona pasi. Ozali ko za la successful te na vie na yo. Ni na kati na esprit ni na kati na physique oza successful te ozali kaka ko struggle ozali kaka ko mona pasi na pasi milima banyama oyo tala bolamu na nzambe soki nzambe asosoli biso yango te moto akoyeba aza te tikite nzamba kila likolo na se asala biso bolamu nzamba kangola mutu moko na moko koyoka ba message o bokota na mabondeli kisi nango ezali kaka prière na bandoto nyoso tumi bale o na pesi bine be explication selon molimo santa explica kingai kisi nango pona kozwa solution yo o lota ka makambo o na uti ko partager na bino yo o mona ka kolota ka makambo o na uti ko loba na bino bokota nango na ba prière nzambe wana zali délivrance nzambe wana zali bolamu likoleka bolamu nyoso tu nzambe na koyoka mabondeli na bino pe akokangola bino yo oyeba ki be explication te kota na mabondeli
babenganaka milimo te babomaka ngo na kombo na Yesu bo changer ba prière na bino na bengani ona ko bengana te poso bengani akozonga lisusu soko bengani mulimo akozonga lisusu babomaka mulimo nyonso na kombo na Yesu Kristo Masia kombo wana ezali likola ba kombo nyonso tu kombo wana ba demo babangaka yango kombo wana Satan abangaka yango pona nini Yesu asopaki makila pona korachete biso nyonso tu Yesu asopaki makila na ekulusu pona korachete yonde ko mobali yonde ko moso ali kotala ngai ozali komona vino etambola kaka na malembe baninga bakende misala makamno tozoke vitesse yo makamno kenda kaka malembe ba milimo ba banyama oya ba etambola malembe wana freinage esprit a recul poni bango na tambola pena malembe makazi Menzamba atiaki te vo envie ya moto etambola malembe bongo eza na ba norme nzamba atia na ba vie na biso il faut totambola kana accélération ndenge nzamba atia mais soko moni vie ezali kotambola male nyonso to kosana kati na vie nazo ko ba vie ezali makambo to salaka makambo to zo vivre on ezali ko ba vie ezali ko eloko moko songolo salaka be vie ezali ko ke malamu te yebaki il y a un esprit telemela ngona ba prière boma yango na komona Yesu Kristo Masia tete nzamba sala biso bolamo Nzambe na iza abatela moko na bino ozalaki bolamu na tata Nzambe tikete Nzambe wana kembo nyonso lokuma sanjo lui ezonge pa na Nzambe na bomoy Nzambe na lola batela bana na yo protéger bango Seigneur compte bandoki nyonso to ali kolekana ngona sena moyo Nzambe telemela libota na Père éternel Yesu ndongo sopaki makila na Kulusu Masia Yesu kotika bana na ote kangola biso na komo na Yesu Masia merci Dieu le Père Dieu le Fils et le Saint-Esprit netola masanjo makomisa malibana na libela tete Nzamba sala moko na moko bolamu mopesi na pe mopesi bino pe makotala sur émission oyo pota lingi bino ba ope ba kei ba leki biso to leki bango ne lokote Nzamba ebindenga sala kama kabone pona biso bana Nzambe mais mwana Nzamba banga kaliwate tikete bolingo na Nzambe et protéger bino na kombo na Yesu Masia Nzambe na Israël amen bye nazokota so na message mususu nazana ba message mo ebele na tia ngo lelo ndenge mulimo epesi ngai pasi donc na lamuki lelo na pasi moko na kati na mutema Nzamba telemisi ngai kendo ko partager ba message o na ebite nini ezali kolekana bana Nzambe nini bana Nzambe azali ko traverser ba o bazana kati na mama na mitema bolongola mawa bobenga Saint-Esprit apesa joie kati na bino ngai lelo Nzamba la musinga na mawa makasi pote na sala musala o na bombaki na ebite ni ezali kolekana kati na bana na ba o bazana mitema ya kotuta ya pasi bazali kolekana ba période moko difficile Nzamba batela bino bovana sena makona Nzambe bosala repentance bolinga Yesu wana bolinga Nzambe wana bo inviter Saint-Esprit na kati na vie na bino po tasunga bino mage makama mukili ya mabe makasi toyebi yango biso nyonso tu molio mosanto asunga bino afortifier bino na nyonso tu Nzamba lingi bino makasi Nzamba lingi bino makasi botika na sena makona ye bye